natuni o Kongo awa ozali kosepela mbula tukumitano uta ozuwa kibosomi ya mukili otengai wapi mawa Kongo obosani basi nanga Kongo Matei na biso ya tongo epesaki ndakisa munene maso mapesa manaka biso soko tokolandaka nakanisi muntu na mutu nde yazi mwadi kambu oyo bino boza kolengera sandowa nakusenga yo nzembo moko tunganisa dio diansila yave munza yatambule mameme metivungule munza mansila tatawe namuka yengele mansila kumuli tumuka yengele Mansila tatawe namuka yengele mansila kumuli tumuka yengele abelele besima bokela wakumuli tukajia nikuluzi Mansila tatawe namuka yengele Fumo Yesu muka yengele Mavele di basina bokela Fumo Yesu kadia di vuluzi Mavele di Onkumbi ya tata mwana mpe elimu sanfu ezali nzembo ya kala na kamwe mingi bomonake tata secrétaire général ye kufuka mawa pamba te amoni nzembo ngo sikasikawa orke bazi na ngai ya maluba ezali na nzembo wana batata na bamama papa kulutu papa mpwambanza na ngai moko toibaki malamu ete tata sumuki mbango azali tata na biso donc tomonenaka ye kaka ndenge bana na ngai bakomonaka ngai kasi bando le 6 avril tomoni ete oyo tokobengaka papa asali likambo oyo bato batangi na kati na mokano mabomoi ebe banda tangu wana bisu tobangi ndenge nini tokozala na kati na ndaku na tata boye osali likambo malamu nde oluba na ye ojela te
nde ye aya kuluba kasi mwana nanga yo salaki boyote ekumi na yo pasi nzambe na biso azali nzambe ya malamu nzambe alingi biso mingi bamama na batata ezali ntango na yo ntango ekomi mosika lelo le 30 juin 1990 nalobaki ete natala nanu na ndenge mukumba oyo nzambe apesi ngai eske tosali likambo ya kitoko obie na BBC yango wana nazala kuluba ete na kozwa diplome yango nani mutu azali yango na posha wa nani azali yango ayo kopesa na ngai yango bamama batata ya solo nalingaki tende nazwa isheki pamba te soko nga nazwi isheki ezali soni na bino ndenge nakolobaka na kookisa bino soni te e tokokuma esika elaka bele ndenge topesi programme bolingo mibeko misala ta mosusu tozala komona me papa ezali kotungusa biso te bokopesa ngai raison etikali moke bino moko bokoluka ngai tikanake na koloba na papa boye ntango wana ekomi na ngai pasi na yo po te tomonana tozali kokende bato soka bamona papa kondi makambo mazali ebele lelo le 30 juin 1990 mbula ntuku misatu esieleki banda tozwaki bosomi yango wana mokili nyonso tu bazali kosepela le 30 juin pamba te tosi tozwaki mokolo moye bozali indépendant bozali libre donc loko mitambulisa bino moko solo bosepeli biso yonso tosepelaki na butu lelo ntango nafunguli ma television moke ezali na ngai na chambre malgré mokongo eza kosala pasi kasi nafunguli television alors baoyo baya kolobaka makambo ya histoire ya biso nawokaki professeur moko parmi na bamibale oyo bazalaki professeur moko alobi ngai naoki bato bazali kotremble pamba te bamundele bakotina lisusu eloko awa te bato batremble babandi kolenga tata wana alobi mais vraiment biso ezali kaka zoba na ntina nini totremble pani tobanga kasi nzambe apesi biso maboko mibale te apesi biso mayele mpo nini tosala ndenge bango basalaka te mbala liboso na oka likambo boye c'est-à-dire nabetelaka ye maboko kasi amonaki yango te mpamba te miso na ye mazale makokufa soko ozali kolobaka na television bango na bango bazali komonana ntango wana kamba te libanga bwakila ye ekosala ye likambo te wana ezali phénomène moko ndenge nalobelaka bino na ntango na kala liwa ezali eloko nini obie photo ezali eloko nini nasi nalobelaka bino yango awa kaka pia donc bamama na batata bankoko na biso batikelaka biso mwa likambo ntango nyonso tu ngai pia bankoko na ngai basumbaki bango na mutabobe sikasikawa ngai nalingi lisusu kotikala mombo ya bamutabobe te nakamati ndenge kutumi yango esengi nakamati masanga toavertir papa bobe ete tozala koya kuna papa bobe mpe ayibi malamu ete tozalaka bamumu na ye abe akuzela biso ntango tokokuma kuna toyebi ete papa biso toye epai na yo lakisa biso esika biso nongwati papa bobe na mutima malamu alobi solo nga nayebi esika bino balongwaki epai kunana
koko na bino ye oyo donc bokenda kutuna ye sino bozali bato na famille na ngai te mais mpo na bolungu na bino il faut bosala boye ntango wana ala tokamati nzela tokei esika na koko wana ye alakisi biso tokei kuna ntango kuna mpe baokaki sango deja basi bayibi ete biso tozalaki famille na bango kanti tokendaki esika mosusu epai ya papa bobe sikasikawa ale ntango tokovwanda ale boloba nano likambo nini bino boyeli aya solo tokaki sango nde tolongwaki na kati na famille na yo na moto alakisi bino likambo wana aya solo esika wana basumbaki biso banda ntango wana bango bakei a concertation bakei pembeni bakei kubongisa baye ya solo koko na bino ndenge boyibi na tata oyo abuti bato oyo na mama oyo abuti bato oyo mama moko papa moko donc ya solo bozali famille na biso bosepeli esili ntango oyo topesani elaka na papa bobe ntango tokozunga kuna esika papa bobe ndenge basengelaki to remplir ba condition wana to silisi tango yo kokabwana yo papa mwandongo na bandeko na yo oyo wana nde papa bobe aza kuluka lukola bosibo lungwi na maboko na biso to lingi lisusu te nde tosanganaka na makambo na biso ya solo soko tokutana nzela topesa na mbote eza likambo te soko tozwili likambo bolingi kosalisa biso likambo te kasi banda lelo tosi tokabwani na moi tolingi kokutana na butu te tokabwani na moi me tokoki kokutana lisusu na butu te donc tokabwani na moi tokabwani na butu ntango wana ye apesi biso elaka wana biso mpe topesani accord ala nde tokabwani tozungi esika koko na biso alongwaki ezali makambo makala mazali kosalama ti na mokolo ma lelo ekotikala libanga mosusu na likolo na libanga mosusu te il faut yonse ekolongwa lelo oyo tozali le 30 juin 1990 ya solo nawokaki tata wana mayele na biso mazali mpo nini tobandi kolenga tolenga te sikasikawa nde tosala mosala tolakisa ete mpe biso mpe tozali bato bamama na batata mwana na muntu bakoteyaka na masese lisese oyo nase napesi bino yango oyo alobi na butu na moi soko tozwi likambo yaka kasi na butu soko tokutani mabe mwana na mutu na masese sikasikawa bamama na ngai batata na ngai bandeko na ngai bana tozali kokende eske bino bolingi tokende liboso obe totikala bene ndenge wana nakanisi maloba na ngai na tongo na 0 sima na suivre discours ya mokonzi na biso ebie ngai nakamataka maloba na pesiki na papa ya solo soko na kati na bino moto aya koloba yo papa osalaka ngai likambo boye yo papa mokolo wana osalaki nga makambo oyo alors wana nde nazwi sheki est-ce que bozali bato ndenge wana soko bozali te toyibi nando te soko oyo bazwi nga makambo nde yo papa bando bandi kotambulisa mosala osalaki ngai boye bozali te jetaki oye luwana yemba nanu nzembo oyo malamu nde bokabona na satana kimbangisi oye
toti kala kaka na ye ubito kabona nyenye o kanzembo nyenye o kanzembo yo salaki muntu pate toka bananga ina yo batu yo so basalama kana tata nzame na nkolo yeso na elimu Sata na pesa kibele na mtoto wake ile mwe sata nao sata na salaka montute lukula salaki montute batuyo surtout récupération ezali ntangu na biso oyo Merci beaucoup. Nye. Bagi tarik soko bolingi bopesangan kanan dombe. Nye. Mwana na muntu bakutea kai na nini na kanisi fuate bona nangai sikawane zana pat allez dépêchez-vous
nkana ndome mseke na isengo pwana nini lelo le 30 juin oyo nyonso tu bazalaka na elembo ya satana tobwaka yango tokanie Bien. Vele botundi siku na camion bako yibe angontina tango yo atu papa za kusala kabisa perde ya pamba apa papa ku mutungu se tango yango to kusala musala kwa teto kuyamba mukili mubimba baya soko bayate aye kuluka yo oh Mempane ni babu baki yango di boso otali upusa na ngai na chia binu isika moko mpwate to sala aya
Natondi vino botondi. Baluvina bisu était l'Afrique et le berceau de l'humanité. Toibiri kamwanda soko toibite. Akasiye takanga mfano nini yake kuchana kati na mabele na nkamba akamati carte de l'Afrique. Tumbangise oye. Na kokana na ngai musikate lebi tuzale na bino. Na kati na mikolo yo soko nzambe apesinga nzuto kolongono na koleka bazone par zone. Ngai na lingite moko azala lisusu na elembo oya satana oya yako senga ngai yomfu mandongo pesa ngai batuna eske satana sala ki mutu eka sibongo vraiment yaka batabana papa simoki mbavu donc ba mama na batata makamazali bele ndenge na lobi nzambe apesa ngai soko nguya Comment on a demandé? Sinon, Nazalé et Sengo, pas batté Tozali le 30 juin 1990. Tozalaki le 30 juin 1960. C'est maintenant 30 ans. Tozali batté Yiso. Papa, c'est moi qui m'a dit, Boloko n'a pas ici. Est-ce que tu veux bonner une autre dans la Boloko? Non, comme la tête m'a appelé Moussam. Amen.